et dino TV bilengi film bandi balobi ya lolo chouami. Hein? César Ngadi, Cléboa, ya Willy Abakunda, et pourquoi pas le producteur de cette année. Espérons que nous allons rentrer encore avec lui de plus en plus dans l'année 2021, bien sûr, Martin Bervin Production. Aujourd'hui, dans votre émission, cette émission qui met en valeur, bien sûr, l'amour de Dieu pour tout un chacun, nous recevons aujourd'hui encore dans vos émissions celui qu'on appelle Galates 4,16, le messager de la parole, celui qui est en train de décortiquer, qui pendant toute l'année 2020, il a décortiqué la parole de Dieu, plus précisément dans Jérémie. Hein, c'est ça? Non, Lévitique. L'état Lévitique. Lévitique. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de Noël. Voilà pourquoi j'ai beaucoup plus fait l'introduction en français, parce que Noël, ça concerne le monde entier. Nous savons que Noël, c'est le jour où le Père Noël donne des cadeaux, les jours où les parents se transforment en Père Noël, Mère Noël, où les parents vont cacher des jouets dans les maisons. Moi, je dis toujours que c'est une forme d'amour qu'on donne à ceux que l'on aime. Mais aujourd'hui, Galates 4,16, le messager, nous dit le contraire. Il parle du Père Noël comme étant un satanisme. Il parle de cette fête comme une fête païenne. Il parle de cette fête comme si c'était inutile. Aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi. Bonjour, le messager. Galates 4,16 qui veut dire? À cause de la vérité, on devient l'ennemi. En leur disant la vérité, on devient l'ennemi. Merci pour la parole. Nous sommes bel et bien au service du peuple congolais. On avait parlé de Lévitique et aujourd'hui nous entrons fête de Noël. Nous allons expliquer les gens, notre communauté congolaise, pourquoi cette fête. En tant qu'un enfant de Dieu, nous tous nous irons à l'église bâtiment pour prier le maître Yoshua. Mais maintenant il faut comprendre la personne que tu vas suivre. Ils étaient 12. Le maître les a demandé: qu'est-ce que le monde dit à propos de moi? Parmi eux, il y avait une seule personne qui s'appelle Pételo, Pierre. Il a dit: tu es le fils de Dieu vivant. Il a dit: ah, ça ne vient pas de toi, mais c'est le Père qui t'avait révélé. C'est-à-dire, la personne qui a la révélation, il est à l'avance par rapport à sa génération. Alors, il faut sonder les Écritures. C'est pour ça qu'on dit: mon peuple périt par faute de quoi? Il avait dit ça à femme samaritaine. Alors, femme samaritaine, il fallait qu'il discerne. Il dit: voilà, donne-moi ces lots-là. L'eau, c'est lui-même la parole. La parole a vêtu la chair. Il est venu sur cette monde pour donner la vie. Alors, aujourd'hui, les gens, ils sont dans l'idolâtrie. Idolâtrie, idolâtrie. Moi aussi, j'étais dans ça. Mais quand maintenant, je suis dans la connaissance, obligé, je ne vais pas pratiquer l'ignorance. Si je reste dans l'ignorance, je mourrai. C'est-à-dire, Dieu n'est pas là. Mais si je suis dans l'ignorance, ça c'est une autre chose. Mais beaucoup de 80 millions, nous sommes 80 millions de peuples congolais, je peux dire que 70, ils sont dans l'ignorance totale. Mais beaucoup sont dans la connaissance qui est fête de Noël. Là maintenant nous parlons. Je suis bien en France, à Paris. Nous tous, nous avons vu à la télévision. TF1, télévision nationale française. Ils ont bel et bien annoncé Noël, Saint-Sylvestre, fête des païens. Vraiment, Noël, Saint-Sylvestre, fête des païens. Fête des païens. Je profite par la même occasion, moi, Mado Chako TV officiel. Et pourquoi pas les Lions de la presse. Et pourquoi pas Cléboa, hein? Edino, TV Bilengi, ya Willy Kuna, ya Lolo Chouami. Nous nous rejoignons pour vous souhaiter vraiment, pour vous souhaiter un très bon Noël. Et pourquoi pas une bonne année 2021. Jour J, moins 7 ou 8 jours aujourd'hui. Donc voilà. Avançons, comme j'ai l'habitude de le dire. Nous avons passé
Vraiment une année 2020 très très pitoyable, là où nous avons eu la déluge, ce qu'on appelle la pandémie. Ça a tué énormément de gens. Nous avons vraiment été dans les pleurs. On a vu vraiment que Dieu avait mis stop dans le monde, lui qui est le maître de toute l'étendue de la terre, Ah oui. le maître de nos souffles de vie. Oui. Il a tapé la table comme un père fâché. Donc, pour tout arrêter, nous avons vécu dans les confinements, dans les déconfinements. Nous avons eu des présidents de la République, on ne savait même plus quel était leur droit d'honneur parce que devant Dieu, ils sont rien, comme Neti Bissonios. Alors, votre émission sera en bilingue, Tout à fait, où nous allons aussi nous exprimer, pourquoi pas en lingala et en français, pour que tout un chacun nous puissions comprendre le message qui se passe. Mais papa, oui, j'ai plutôt l'impression que Yona JF, il y a JF, je évangéliste JF, homme de Dieu JF, je profite avec Ali Miamongala pour vous souhaiter vraiment un joyeux Noël, une bonne année. Oui. Papa, j'ai plutôt l'impression que Yona JF, il faut que vous ayez un langage beaucoup spirituel. Est-ce que par là, on nous confirme que il y a les enfants de Dieu et les enfants des diables. Alors, nous tous, nous avons été créés par Dieu. Souvenez-vous, dans le ventre, il y avait deux royaumes. Caïn et Abel. Bana tata moko, maman moko. Mais moko zaki ndoki. Mais bana tata moko, maman moko. C'est-à-dire, dans tous les tribus congolais, il y a des sorciers. Dans chaque famille, il y a des sorciers. Ça a commencé par Caïn et Abel. Ça, c'est les enseignements qu'on se faut révéler les gens. Nous sommes obligés de le dire. Maintenant, si tu es né dans une famille là où il y a des sorciers, ça ne dépend pas que nous faut aller à l'église, machin, tout ça. Tu as l'esprit de Dieu en toi, tu vas gérer les sorciers de ta famille. Ce n'est pas à publier, non. Dieu va commencer à te révéler, c'est pour commencer à les gérer, pour commencer à contrôler. Tu vas savoir qu'est-ce que tu vas parler, qu'est-ce que tu vas faire. Tes projets, tu ne peux jamais annoncer que non, oui, je vais acheter une maison partie par là, pendant que tu n'as pas encore construit une maison. Tu construis, j'achète, je construis, ou j'achète, ou je construis. C'est là où j'annonce les gens que non. Oui, j'appelle où Dino, où il y a Lolo, où Melvin Bertin, les grands producteurs, il dit que non, accompagne-moi. Quand il m'accompagne, c'est une surprise. Champagne, la maison. Quand tu avais construit cette maison, c'est comme ça, un enfant de Dieu. Prudent, plus qu'un serpent. Humble, comme la colombe, au milieu de l'eau. Alors aujourd'hui, quand tu me poses la question par rapport à Géophone, oui, nous avons la même identité. Nous avons la même identité. Mais lui, il vient dans le monde de musique. Moi, je viens dans le monde de mafia. Nous avons les passés. Chacun de nous a les passés. Il faut avoir un témoignage de ton passé avant que tu viennes servir l'Éternel. Mais papa, c'est pas plutôt de la peur, le solo, le besoin. Mais nous vivons pas comme les Européens. Oui, vous allez peut-être me dire que oui, nous ne sommes pas Européens, nous sommes Africains. Oui. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que quand ça arrange les Africains, ils sont Africains. Oui. Mais quand ça ne les arrange pas, ils copient bien les Européens. Donc aujourd'hui, on voit les Européens vivre quand même dans une liberté qui est assez intense. Oui. Mais ils sont aux liberté. Toi, liberté, kobanga par-ci, aïba qui par là, aboma qui par là, ndo qui par-ci, ndo qui akenda qui azungsa qui papa. Yango lelo Noël est comme isu likambu ya kindoki. Merci maman. Expliquez biso papa. Merci maman Chako, batata ba maman bandeko. Homme, femme, enfant, jeunes et vieux, vous tous à la maison, vous êtes en train de suivre dans les Mado Chako TV, Kleboa TV, Edino Bilengi, et Congo Bikiko TV, et Yalolo Swami TV. Alors, faut to beta c'était. Tozali obligé à ko beta c'était. Kayena Bel, Bazabande qu'on a dit sauter. Tobota na nango tata moko maman moko te. Bible bombité. Alors pourquoi vous êtes au bomba? Kayena Abel, moko ndoki, moko musanto. Mais bana tata moko maman moko. Mais abominde qu'on a pour na offrande. Oya bonzeli nzambe. Abominde qu'on a likundu, likunya, ebandi uta bibilia. Ebandi mso bakongolais balakisi ke dans toutes les familles, surtout na biso ba congolais, maintenant on va parce que les Congolais ne veulent pas parler des Camerounais ou des Sénégalais ou quoi, je veux parler de nous. La justice de Dieu commence dans sa propre maison, c'est-à-dire nous Congolais d'abord. Tout ça malade à likundu, likunya. Oyo tozana yango e uti wa. Komona ne pas baluba, komona ne pas bakongo. Comment on ne peut pas bangala, comment on ne peut pas swahili.
Mais oh, balobi, maître à lobby, biso tout le monde Yesu Masia. C'est pas ça? Oui, les maîtres, les seuls médiateurs entre Dieu et les hommes. Azam soute, et ça pasteur balobi maître Yoshua. Zanga nyonso me kozanga Masia te. Likama tokufa. Sikoyo, alobi vous adorez le Dieu que vous ne connaissez pas. Baniba même abatu keno, o sambela bisambela sambela te. Kokota bikota kota te yeba, nzambe ni noza kolanda. Alors, ceux qui balakisi likambo Kaina Abel, babombite, et la kisi pe awa na mikila poto. Aujourd'hui, nous allons parler de fête de païens. Ça ne veut pas de moi. Nous tous, nous avons vu à la télé, Bilili et Ali. L'équipe balobi, c'est les fêtes de païens. Ok. Maintenant, na touni bino. Batata ba mama neko. Oui, les lo oyo, ils allaient fête de païens business. Nengi ya kosala ba business na bango. Bakoteka. Oyo, bachaka na banda kononi, basape na bango. Balobi kino, motama ya mwana na Nzambe. Après la bokota na makomi, les écritures vont parler. Motama mwana na Nzambe. Batekisi batu basape, balobi ko mwana na Nzambe, ayena katanda kuna yo. Mais Bible lobi nini? Renseignez-vous d'abord si vous allez trouver quelqu'un digne de vous recevoir dans cette ville et rentrer dans cette maison, laissez ma paix dans cette maison. Botuna batu. Jamboka wana. Soki bomoni batu malamu, oyo bakoyamba bino bokota ayebisi bayokoli botika kimia na katanda kwana. Mais si on ne vous reçoit pas, sortez, secouez les poussières de vos pieds. Tikela bango mbindo bosoto na bango. Mais rapport ni na kokoma wana Noël. Na kokoma wana ti. Parce que tant nazo mema boyela kisi parce que ndenge to mona kana civisme ya klebowa. Ba oyo bateka soki na classe ezala ba o bayoka kambala moko so professeur aza koloba. Ezala mususu professeur na sisi akomi na terminologie da sa comprendre phrase ya professeur a combien on déjà na motu. Ezala musu a besoin temps 2 semaines 3 semaines pour ay ekota ye le bita mérité mais azana complication ya ekota. Donc on a qui yesu tanga ya pesi mapa balia. Abibo vanisa bango pour ateya bango sa malamu parce qu'il manzala maté ko kota te. Alors du coup sikoyo tozako tellement ba Noël. Bantu tout ba mona ki na télévision de balobi mais sikoyo ba tozako continuer ko salela idolâtrie. Baza ko continuer ko kende ko pesa ba action de grâce ko kosela Yesu Masia makambo abotama ki Nicolas le 25. Non, lingo ba botama le 25. Abotama le 25 ba ko talisa awa. Soki mindele bango moko ni bato bakakeno, mindele bato bakoma Bible. Alors ba o bakoma Bible ba leki na télévision ba bikino c'est fête des païens. Ba lui fête ya ba sainteté parce que ba sainte ba na bâtiment. Ba lui fête des païens. Fête ya ba Kadia Pemba. Fête ya ba Zabolo. Fête ya ba Kombe Kombe. Fête ya ba Ndoki. Alors quel rapport y a entre les ténèbres et la lumière, non? C'est qu'on est biso nyoso to feta ki lo na biso to moni Paris mobimba Afrique bana ba kolie ba fungoli ba cadeau biso moko tala kutunga kutu cadeau kutu kitoko bana ba pesinga ba bi maman joyeux Noël ya on a lati. Merci beaucoup mes enfants, maman vous aime beaucoup. Donc c'est qu'on ndenge za wana so ki pena lelo yeso azongi lelo biso nyoso lifelo. Na lobi bien que boza ko sepelisa bato mukili oyo ba proclamer ki date na bango koko c'est la mwana na Nzambe ki abotama ki le 25 abotama le 25 te o bango moko ba dénoncer yango mais ndeni ne memela rabiso esengo moko ezali te parce que tangue bani na sape koti na ndako babiki no mwana na Nzambe akoti. Mais comment se fait-il mwana na Nzambe aye atiki salite na kata ndako na yo o babengi sape e bukani machin e koti na ndako ya mwasi azobota te e koti na ndako ya mutu azoluka mokanda e koti na ndako ya mutu azali likombe e koti na ndako ya ndoki mais epesi lobiko te ok makombe lobiki no. Renseignez-vous d'abord si vous allez trouver quelqu'un dit de vous recevoir rentrez dans cette maison botika kimenanga mais ndenge nini ça peut représenter Yesu Masia o ya koti na bandako batu mais apesi kimiate abimi ba kombo lisusu sape ba boati lisusu mwana na Nzambe na poubelle kimie kotite libala zuite mukanda zuite mubala keyi. Comment expliquer cela? Mais papa, oui, que Bible, ils ont confirmé, papa, ils ont décortiqué la parole de Dieu. Excusez-moi, mais Bible, ils ont quand même qu'il y a un temps pour tout. Oui. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour gêner, il y a un temps pour fêter. Oui, donc, je pars du principe que fête de Noël, quand bien même Bino Bassin Nanzambe Bolobi qui est soit Botama les 25. Et je peux le confirmer parce que tu as dit chinois, Noël les a, ceux qui de janvier ou février, il faut ça vérifier, excusez-moi. Pas école belé. Noël les a le même jour, ça on peut comprendre. Mais jour on les a jour,
balobi te que Père Noël yende Yesu. Oui. Wana balobi abato mukili balobi bongo te. Mais balobi eza jour oyo quand même nandenge eza permissible par rapport à Nzambe pour des familles. Nathan wana to mona ba famille ezali séparés ezokutana moi sina mobile babanda ko mona na te atana musala bazui RTT pour ba monana bana eza moment oyo c'est vrai que nous devons fêter nos familles tous les jours, c'est vrai que nous devons offrir des cadeaux aux enfants tous les jours, mais il y a des jours où précisément comme l'anniversaire, le mariage ou Noël où ezalaka moment moko ya esengo oyo famille ekutani pona ko fêter lelo bino bokotisi moka na kati ya makambusu ya kisoloka. Papa, pendant toute l'année, beauté qui soloka, qui kadia pembo, ce qui ni bolobaka wana. Année prochaine, j'espère que sujet sous ce courrier là sur la bonzambe. Na lobi bien que tant que tozali ko vivre, tant que bandoki basali, tant que ba magicien basali, bazanga mawa, bazanga bolingo, ba ya pona ko lisa batu, pondo katonda kate, andi makamutute. Azanga mawa baya pona koboma toza obligé à dénoncer ko révéler bana na Nzambe boza la prudent plus que serpent po boyeba ke bato wana bazali sans état d'âme en enseignant que o ezali bile ya Nzambe ke bokoba nako obéir Nzambe pe ko banga Nzambe wana bile ya Nzambe mais elle n'est pas expliqué ko yebisa bango ke bokeba mukili oyo Nzambe mutakili yango mais c'est l'ennemi gère ce monde. Mais papa, alors, vous pensez que Batona ba yebite ba yoka na mte depuis bobandi kote ya na muto yoka te no to gole kana sije musu te ka kisoloka lelo komi su kisoloka koti na Noël to kolobela bana. Alors, sikoyo. Papa, to kolobela bana ni kisoloka e koti su na Noël. Na nouvelle su kisoloka. Papa to kolobela ni est-ce que Batwana ti lelo nga madosha konde na zabo ende bande kubozo mona. Soki eza na bao bakota banda kwa nganga soki eza na bao bakena na simandako soki eza na bao batia poison soki eza na bao bazotonga na musika soki eza na monde de ténèbres ningani papa ozomona te ke bana bango batamakasi te koti lelo bakokala bango kolesa mutu na nga na sete Nzambe azopesa nga kolia nazolala nazolamuka na fete pe Noël ango na bana naza pe na ndako ku provision naza pe na bandeko na nga ozomona te ke quelque part monde de ténèbres ngo bino neti on dit ko ça la ngo fait pour tout le temps soloka. Merci na olobi il faut tokota siko mama tokota Nzambe azobatela yo parce que yo yidi Nzambe azo batelo te pour fêter ki Noël non Noël ezali fête ya ba païen oyo ba bambela Yesu Masi ya ba kosa pour basa la business na bango ya koteka sapin ya ba pasteur bâtiment ya koyeba quelque pour na koyeba na ko retirer ba maboza ya fin de l'année ya koyeba koyebisa bato ke no mwana na Nzambe botami ngo le 25 pour boyamba ye pendant que tous les jours de janvier au décembre du 1er au 31 c'est-à-dire baye babotaka te baleka baye bazana mitu pasi baleka baye bazana bazana mikana baleka to sambela bango okoyebisa mutu de janvier au décembre abotaka te aleki mbala boni azu mwana te. OK, ana mama ya Samuel balobi akendaki koluka Nzambe ye moko. Eli le prophète le sacrificateur plutôt a dit que non milango ati wapi zoka ba blessure du cœur et lobisiye azobeta mbebu na ye albite na langue te a répondant Eli le sacrificateur bi na langue te ba pota ya kati ba douleur ya kati nzolo bisanga kisi to ndolo bisanga ye metanga kenda zo mwana na kisa olelo oyo bakobi kola lokuta okani monoko dadi okangi monoko dadi zobanga okangi monoko dadi ozobanga mais balakisi ke dango ba pesio prophétie ezali ya Nzambe qu'il faut dénoncer mutu wana sur les champs même donc to moni Marie ayebisi ange Gabriel bi mais nazali moseka na yebi mobali te na kozwa zemi ndenge nini pesanga signe il fallait yebisa ye voici la femme de ton oncle Zacharie à l'âge de 70 ans 80 ans Elisabeth elle est aussi enceinte. Il faut prophétiser en Nzambe s'accompagner dans les signes. Papa, c'est qu'on a bien dadi salini. Dadi kasi. Dadi na lingala eza na français eza papa. Comment ko benga? Surtout zaka respectueux. Donc on a bengi nga papa messager. Eza mabe? Non, na lobby na lobby bango nyo surtout na bâtiment baza mabete. Mais toujours oyebisa peuple congolais que sur 19 bazali akopola. 1% bazali na kati ya solo. Il faut luka bango ne baluka kamina soso.
Alors du coup, il faut que tout Nzambe à tout moment, il y a quoi affronter ma colonne ici, songolon pakala. Et le but est parce que mon chapitre 9 verset. Non! La question dans le 4, après 40 jours, il y a jeûne et nuit. Azalaki tenté et pas moutali liloba parce que avant d'aki na Nzambe ange de lumière moi oyo Nzamba kelaki liboso satana yebi parole. Donc yo siko on soit ndenge on expliquer biso que fête eza nango bien mais intitulé fête balobi bien kasi po balobi que Yesu abotama les 25 nazokota siko Yesu multiplier ki ba mbisi c'est que Yesu sepelanga na batu na esele nazokota sikoyo nazokota balakisi ke eza la télévision ba mindelo bo baka ba komba ba bible ba yebisi mokili mobimba fête de paye la kisi basukona bango maboko eza kisi basukona bango maboko ba oteka biloko na bango ba sapé na bango o ils ont pesa lobi côté après e bebisi ndakuno obwaki yango na poubelle mais mutaboti te mais mutazu mukanda te mais mutazaka na kata pasi ok Nzambe va présenter le logo son aucun Nzambe esprit va présenter une image son gros pakalate il est ni beauté ni éclat alors du coup si pas l'ignorance va continuer na katanda des années va somber ça mutu sapin soit ka sali calcul mbongo apesa kama na mobola peut-être libota sa zoati mais papa ya wili kunda lobi ke donc siko ndenge zana lokwa so moi sino na botité ozino mukanda te faut vivre ka mawa obi okoza ape mutu ko ça peut fête balobi fête na wana ndeto yo kana balobi fête na yo ko sala ngo le 25 ité Nzamba papa na yebi so tout à l'heure na lobi fête ko ça la fête ko sepela eza nango bien mais intitulé ya fête ndebo omoni yango eza mabe po bakoseli omoni yango te ezali ndenge wana ko msalingala makanza bato na biso ngai pe nazalaka na kati ya ignorance na kati ya ignorance na komi na kati ya connaissance na kokinisu na bozoba te na bimi po na yebisa pe bozala kati ignorance ba na kati ya ignorance balanda bosolo parce que bakolomboka bao basalaka bible balobi yango na moi makasi fête de païens balobi te fête de chrétiens non fête de païens païens ezali wa ozoka mo païen bato na soloka alors vous contribuer na bango te païen nyoso za soloka te papa ngana na mo païen te nga païen païen nyoso za soloka te mutu susu ayebine nzela Nzambe yoka sikoyo toza ko définir yango tango balobi païen surtout pluriel na kata ba païen wana banyoka bazali bangando bazali bango bazali na ba tepa yoka na kokoma nanu wana ba définir nanu fête de païens siko to côté na mama makambo et le bien on ndeko na biso Malvé Bertin production oui mais ba païens pe ka bazo bundisa pa yete na misana bango ça c'est normal bako bundisa pe Malvé Bertin production bazo bundisa pe ka ye Sénégalais muto bundisa yete Camerounais muto bundisa yete ka bango na bango Congolais. Vous comprenez? Ah, mon moni a maintenant, c'était papa, abuka papa ya kitisi. Congolais. Alors, ils sont obligés de t'accéder. Donc, qu'est-ce qu'on a matière? Balobi, déjà, na vie boye. Na vie tous en boye. Matthieu chapitre 2, premier verset. Nage. Balobeli, Yesu masi abotami. Abotami, na vérité. Balobi, l'arrivée des mages, ba berger, ba boko libibwele, ba bimisa ki bataba na vérité. Ba bimisa ki ba meme na vérité. Alors faut to balakisi tango ba moni Hérode amoni étoile, ba ici ba mage. Alors mi menazo moni étoile ba si mokonzi o balaka ki ba yuda yewana. Alors nango tuna papa maman, est-ce que vous battez la étoile ba na bino parce que étoile ba bunisa kango. Alors atuni ba mage alobi soza no manga mobeso ba kobundisa yo te mais soza manga mufude yeba ba kobundisa yo vouloir ko pana domaine nyonso yo ne faut ba batela étoile na onenge Joseph na Marie ba batelaki étoile ya Yesu Masia ba kimisi en Égypte et le but ya banga ki Hérode fouiller signifie pas la peur oko kufonata o Nzambe a tracé faut kufonata o Nzambe a tracé mais na ta o batu ba tracer le yote soko ngo tante Nzambe parce que Joseph na Marie ba bakite que non mwana na biso mopikisi o ekoyeya so Hérode ekoyeya non bazalaki na kata révélation ba kimisi mwana na Égypte o mingi ba négliger ba ndoto Nzambe sa pesa que information spirituelle bi on négligé pe komelio bien na mona ki cette côté mais Joseph façon qui Marie na Yesu Masia Yoshua a kimisi en Égypte parce que Hérode a mona ki étoile mbala moko ba mage ba kendaki ba petit demi-tour mais ba berger oyo étoile ba mona ki étoile au Saint-Esprit mbelaki bango ba liboki nanda ku songolo pakala mokoza botami ezaki une vérité
Et ça qui ne veut pas, c'est le fait des païens. Pourquoi vous posez la yesu massimakam? Alors, ne participez pas au péché des autres. Moutounion soyo, asamba gaba sapin, oyo, hôtel, au fête, fête, non, au côté, felo. Ni felo, ozali, idolâtre, nzamba yebi angote. Non, yo lobe fête à quitter papa. Na fête à kate, na fête à kate, on a yeba quitté les gens de connaissance et le côté. Ce qui n'a pas sombre chocolat pour la bananga, nzamba za le mukolo spécialité, nzambe baduga kaye mikolo nyoso, oyo ti, so beaucoup vous calculer nzambe mukolo. Il y a spécial. Et la question que vous connaissez, vous avez vu. Donc, si on dit que ça, et bon, bateau, bateau, ça, là, si on est un gêne de prière, donc comme une fin d'année, ça n'a pas mis ça, ça, gêne de prière. N'est-ce pas, Meko? Tokota. N'est-ce pas, Meko? Mais aux autres, gêne de prière, ça n'a rien à voir avec Noël. Ça n'a rien à voir avec la fin de l'année. Gêne de prière, et ça dit que. Mais est-ce que je négocie la fin de l'année? Non. Et que c'est la fin de l'année. Yo mutu, ça na moment ko pour bikelo banda to na koliate na oliaka na poko salade. C'est-à-dire les pour la santé na yo. Oui, peut-être jeune les affaires bien pour la santé na yo. La même sans spiritualité, ça va très bien. Très bien pour la santé na yo. Bato ba bakate. Alors, ebaneli okukate metango koti o mesani o mo avec non mutu na tongo ti America te silti ya oliaka ba 18 19 a mesani. Oso koli sa spiritualité na yo. Athlète nini o ya sala entraînement te pour ma champion. Alors, sali ezali gâteau d'anniversaire tout mututa kokata. Non, ceux qui bongo gâteau baye mututa kata kota paradis. Non, bongo ça se mérite. Les sali ça se mérite. Il faut construire en haut. Il faut reconstruire en haut pour au moins sali. Et puis pour le moment sali en zambi faut les kananzela liwa. Alors na babilo kaboy. Non. Au comme na connaissance, yozo salango. Non. Gâteau, chocolat, fête mikolo nyonso sako longola makanisa Noël na mutu na yo ezali fête ya bapaya ozana kati ya idolâtrie totale. Kasi yango nde nzamba yebi bantu wana te. Yango na uta ekotuna otala papa nanga babile le messager Galates 4:16 na yeko yebake ndenge bana ba fête na bango. Ndenge to sombi ba cadeau. Ndenge to zui ba cadeau. Il faut ezala toute l'année et les kabongo. Même à ndenge bato ba feta ki lobby o bazali na kata ignorance na ndimite ke nzamba tangel bango masumu ba o bazala ki pe ba feta ki o bazali na ignorance te so basengi bolimbisi nzambe na biso za na motema munene pona ko limbisa. Donc siko eloko ezo gêner ndenge yo lingi papa na biso ndenge nga na lingi te ndenge papa ozo ko expliquer na émission awa. Est-ce que au moni Matthieu chapitre 2 non elobeli botama Yesu azaki ni vérité. Est-ce que le kutabongo sepela ba ko sela yo mbula. Merci maman. Yokana pato yokana papa lingi ko expliquer que intitulé il y a fête il y a les 25 et ça le kutabati ko zo batuneti ba bourrique. Merci. Ba bourrique surtout spirituel. Merci. Ça là na bourrique normal spiritualité ko changer mais so comme bourrique à l'aider mawatro. Donc sikoyo okosuka mama dunia. Mais c'est la zone de basoso. Comme ça la AVC. Donc raison pour laquelle vraiment papa les kaki a sepela ki nazwa ki a les kana émission a expliqué bana baleki bandeko ba o bayebite bayeba point de vue nae bayeba selon la Bible. C'est lui qui parle. Matthieu chapitre 2. Premier verset tina 5 bazola kisa. Vraiment. Matthieu chapitre 2 bazola kisa mbotama ya Yesu ebani na étoile Hérode. Amoni Hérode azanani. Hérode azago représenter munguna ya bomo ina yo. Ndeko to mona kana mukilia wa ezala ba ennemi oyo bazali visible na ba ennemi invisible. Sepela ozala na ennemi visible parce que édition ngana lingaka yote soki na zio na pointar na ko bareyo. Okoyeba ndenge no kobongama. Mais ennemi invisible oyebi position na yete. O babengi ennemi invisible hypocrite o position na yete parce que mais c'est quoi papa na mokili otolobela ka binemi kaka. Mais bazali monde ezotambola bongo. Bazali papa batambola na ndenge monde sengi bango batambola. Na ba o baza batu malamu batambola na ndenge nzambe. Lobi siko nde nzambe akotuna tokokamwa na kuna madosha konzoka yope Galati nzoka yope. Donc tous les jours bato balobi babite madosha ko tous les jours côté ya kabinemi basolo kabanini. Bongo oyo tali likambo lokuta eza lokola te na lobi bien yoka na kata ba païen eza na ba branche ebele na kati yoka siko balobi les salaires des pécheurs c'est la mort.
alors kozala esclave ya masumu na yote parce que le salaire de payer sur la mort so kozali esclave yelo kosongo par yango muto memo na liwa. Mais papa to mona pe mikolo na kati ya ba église ndenge mumbamba ezo salema o askolanga bali mobala batu pasteur wa pesa ki prophétie oui. To kende boye denile sikuna muta ba musicien oui. To zonga boye tout moni ba pasteur quand même basadi quand même makambo ebele. On arrive même à croire aujourd'hui que biso moko batu nde to matisaka tellement ba pasteur que ceux qui pasteur a sali bêtise to longoli na place ya kozala mutu to commission neti merci okomi na place yango ana droite okomi na place yango la de prendre la place Zamba Pambola yo na lobi bien ba boma Yesu Masia ba vrai hypocrite liboso ya liba chrétien na bandeli. Tant que tu as des laissés, tu as vieux prophète, enveloppe tébrée sans courir à l'éternel qui est le Saint-Esprit. Déjà, tu n'as pas ambi. Ok, tu n'as ni beauté, ni esclave. Alors, du coup, tu n'as pas ambi. Parce que tu es fier que tu as un oyo, à Salakio. Non, il a dit que serviteur. Batikala kaka na verset na chapitre. Non, batikala na chapitre na verset. O tu kotanga o ngutu na tangi Saint-Esprit te lobiso pour la kota na place wana. Vous en avez très bien. Bango wana otangenga ba denilesi wana tout ça. Ba pasteur était. Bazo refléter nini na ba vandi. Ba lobi on donne ce que on. Ce que zo pesa nini. Tango yo ka nzondo, nzondo ya nini. C'est le fétiche. C'est le fétiche. Alors pour te dire que biso toye koyebisa. Bana oyo ba fetaki lokolo yo komina kata connaissance. Feti na yo ya Nzambe feza la mikolo nyonso Nzamba za le mikolo ko tracele mokolo te. Amen. Parce que ne pas mboler Nzambe ko biso te que non bongama oui na kwa na pas mlo lundi ne pas passer que non oui mardi ou ya week-end oyo tozana prière de délivrance. Non. Prière de délivrance, ça dit besoin ko organiser Saint-Esprit, besoin de Saint-Esprit na programme pour ya ko kangola moto Nzamba za na te. Nzamba pesi biso miso akomona mateo koyoka makola kotambola bana Nzambe bani kotambola te bani ko sala miso te bango sala motema te bazo sala sentiment fanatisme ya via quartier c'est to kola na ye pate ba ko kufa lokola personnel wa soso na Nzamba soso OK bango bazali sans état d'âme qui s'agit ko sacrifier ba amo bazali na kati ya ba po ba itonga na bango evanda vraiment il faut tambola na makila il faut ba pesa ba offrande na bango ya makila. Ozolanga ndenge zali mama aleza lokuta te Matthieu chapitre 2 elakisi Yesu abotama na décembre te ba mage bakendaki na décembre te ba berger bakendaki na décembre te kanda ya butu Hérode tanga kopaki Yesu Masia tangu Joseph na Marie Nzamba révélé bango na butu zwa mwana Masia kimise na Egypte kanda ya butu ekomi na moi so ba repio na butu ba koya na moi ba ko manifester na moi siko vraiment to komi pratiquement na suka biso moya suka oyo koki koyebisa ba ndeko na biso bazotala biso bazana habitude ya kolandela biso oui. Message à suka okoki koyebisa ba message à suka ezali bo batata ba mama bandeko to ya ko na ko révéler bino et pour na conseiller bino vérité par la grâce de Nzambe to yebi ebele te mutaye des Nzambe mais toza ko apporter o connaissance Nzamba pesi biso ngape na zaka na kati ignorance mais depuis na longwana Nzamba sala ngona longwana ignorance alors nous sommes sauvés pour sauver les autres nous sommes délivrés pour délivrer les autres. Voilà mission na biso. Lokola oyo akolanda mission yo lobo yo kakite. Soko yo ki ona matoi na yo. Chocolat ko proclamer on le 25 te. Ou fait ils sont pas non bakado ko programme le 25 te c'est-à-dire aux autres participer oyo ba ndele oto ba sala bible ba ngomba lobi fête des païens. Fête des païens la kisi mwana Nzamba za kata masolo wana te ba bambela ye po basala ba business na bango. Bambola boni osombi ba sapin. Bitumbano esili? Non. Bambola boni osombi ba sapin. Sapin one ye etiki salite na ndako bokomboli bobwaki ngo susu na kata poubelle. Yesu Masia bobwaki susu na kata poubelle. Nzambe nini wala bakoboka na poubelle. Oya koti na kata ndako na pesa lobi côté. Mon peuple périt par faute de connaissance. Toye pour na kufungula bino miso. Bokolemba biso par la grâce de Nzambe. Bon olanda biso na ba kleboa. Bokolanda biso e pa yalo lo swami. Bokolanda biso e pa edino tozana ba service na bino tozo zelelo côté mais tozo ko memela bino po ba kosaka bino le susuté na uti na batima na yebi bango moko na Paris na yebi bango doyebani. Alors avant ko kende pa ya pasteur songolo pakala tuna Nzambe na Jérémie 33:3 tika makambo ya ba fête ya Noël mwana na Nzambe tika makambo ko somba ba sapé wana ozo participer na ba masumu mababe zo bakisama likolo na likolo lo sambo ya motu ya mabe
et au Canada pas embêté. Alors, si vous avez une ignorance, ça va. Mais si vous avez une connaissance, vous avez l'ignorance, vous avez une personnalisation de la socio. Vraiment, c'est quoi, papa, pour résumer un petit peu l'année 2020, où tu as dit qu'il y a vraiment déluge, où il y a vraiment Noé, il y a qui n'a bateau, il y a qui n'a ba espèce, il y a banyama, il y a kokota, à côté si moi sina mobalo bandima ko yambaye, à côté si ma famille bandima ko yambaye, n'andenge to comme le jour J moins 8 jours. Otokota na kati ya 2021. On a ko résumer moi muke ba o elekaki na 2020 na ko pesa moi conseil pour na 2021 okoki koloba nini papa na Galate. To rendre Nzambe gloire na nyonso oyo ekomeli biso. Eza na mingi oyo baza na hôpital to liki bango le côté. Eza na mingi oyo baza na maratanga baza ko lela ba être cher na bango to liki bango le côté. Alors yo ozali na bomo ina mai na makila mitala. Il est temps ya wana kolongola ba fardo na biso ya 2020 totika yango na 2020 tokota na 2021 par la grâce de Nzambe na kimia nyonso jusque quand tokozala kati ya bambindo bosoto. Il est temps ya wana kotia discipline spirituelle, discipline physique na kati ya bomo na mutu na mutu. Mobala mutu tika, mwasa mutu tika, muyibi tika, lokuta tika, kokosala tumambo tika, banda koluka ko sepelisa Nzambe o sepelisa bata mokili ozu eloko te. Alors sepelisa moto akela yo pour ayanola yo, ba dino pesi, ba offrande pesi, ba nyoso pesi, o bambeli passer bato ba problème mais yo moko etambo les ali malamu te. Ndamba lupa on emelo ba teka po ya na poto mais yao continue bibala bala akila faute. Il est temps ko décision kotambusa bomo inayo na Nzambo akela yo po ozwa lobiko oleli mikanda bakangi oleli ozaka balokolokatere banda kozate ineta ya kotika nyoso na maboko ya Nzambe ko banda ko sepelisa Nzambe corona oyo était à biso na psaume 91 et le beli coronavirus oyo na nyoso torani Nzambe gloire Nzambe na lola abomba abatela bino que le salut et la grâce et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant vous accompagnent longtemps dans vos maisons. Que Dieu bénisse maman qui talatala, elle a choisi la bonne part, que le monde ne peut jamais ôter. Oya kuka na Nzamba kosuki sa Nzamba pambola kleboa, tout le monde est d'accord. Nzamba pambola yalo lo swami, les grands réalisateurs, Tobo Sanité, le génie, Willy Kunda, et Nzamba pambola, la fierté des femmes congolaises, Madocha la Doliprane, Tozo Senga Kotema Oyo, ba maman, Tozo Senga yango si vous plaît Nzamba la biso zali Nzamba ya désordre, Nzamba ya ordre. Edino Bilengi, Edino le king de la presse, Topesi Bino Bamboti Pabozali, Tobo Sanité, grand sponsor officiel, il y a Congo Bikingo TV, la corruption là-bas, Fifi Congolo, Gilles Mujinga, Maïninga Nagate, Bokeba Banganga, Gilles Mujinga, joyeux Noël. Bonne année. Béatrice Bongeli, la colonne de Luxembourg. To comme la bino balasima makambo ko bezali belé to or bela o babengi le songe bandoto ba visitation wana nakangi parenthèse o soko ta papa na yo ozolota nini esprit de mort te eza ba sainte no ba visiter yo il faut se pela parce que on a contact ya monde spirituel wana to kanga parenthèse ba pastel mi ba boko sibino te esprit de mort te na tuni bino Yesu Masia na ngomba ya transfiguration tangu mutoke komaki makila balobi Elia bimaki na mopanzi na main droite David Moïse abimaki na main gauche mais Pierre Jean na Jacques bazalaka tango Elia botamaka te na tango akufaki te na Moïse ndenge bamonaki bango elakisi Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu vivant. Sokomoni ba oyo na ndoto sepela Nzamba zo visiter yo. Merci. Vraiment merci d'avoir participé à notre émission de décortiquer la Bible par le messager 4.16, Galates 4.16, Congo Big Rouge TV, que je vous demande de toujours continuer à vous abonner. Merci maman. Papa, merci beaucoup. C'est moi. Quand bien même Noël ne se fête pas, quand bien même Nouvel An ne se souhaite pas, moi je vous le souhaite quand même. Je souhaite quand même que l'année prochaine soit une année de beaucoup de santé parce que c'est le grand frère de tous. Amen. Et puis que le reste vous accompagne. Donc avancez, continuez à avancer. Merci maman. Et merci vraiment, merci beaucoup. C'est moi. D'avoir Nous sommes au service du peuple congolais. Vraiment. Alors votre Mado Chako toujours et toujours, la Venise de la République démocratique du Congo,
Hein, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Celui que j'appelle, bien sûr, celui que j'appelle les lions de la tribu de Judas, le rejetant et la postérité de David. Amen. Notre pasteur, notre prophète, celui qui nous permet, à quelques jours de rentrer à l'année 2021. Vraiment que l'année 2020, comme j'ai l'habitude de le dire, soit juste un exemple pour nous, pour Tokende, na année 2021, na prospérité, na surtout santé, de na outi sa papa, parce que la santé, c'est le grand frère de tous. Amen. Votre Mado qui vous aime, celle qui continuera à le faire bien sûr, et celle qui vous estime, la Doliprane de la presse, la Oprah d'Afrique, la Vénus de la République démocratique du Congo. Merci et à très très bientôt. Wayambo, première dame. Bye. Filme bandio, filme bandio, filme